na poko lelo par rapport à raisonnement na nango marge de manœuvre est vraiment limitée pour nanga de façon à ce que na meka un peu ko développer na thème lelo ou peut-être na koko pona moko makamso tolo bela mutema mabe ou les métiers en tant que tel nazo batena simba mais nous a moins bref ko lobaboé ngai métier ya batu ya pont funèbre wana en tant que tel métier wana ngai vraiment nazo komona mabe na ngote wana ezo ko engager ngai mais or peut-être tokoki komona mwa mukie ba abi oyo ezo ya derrière et aussi nde nalobaki na ebandeli les intentions oyo ezali derrière métier wana tout comme ba métier nyonso ndenge ozopesa biso information soki oza na intention mabe opesa biso pe information oyo kozala ba diffamation ba fausse information cela va de pair moi mukie na ba makambo mais soto lobito peut-être kota mute ko lobela makambo ngo ngai na ko komona poko limiter moi mukie ba dégâts parce que tous a réaliste que babilo ka bon eko kozala ya wana peut-être la moindre des choses que ça la comme un peu ko réguler secteur wana ya ba pompe funèbre pour ana poto toyebi ke so muta ko fi mutu mota sala ba démarche ke nda oluka cercueil nyo so wana mutu ya assureur yene mutaza habilité ya ko yeba ndenge ni mutu ala ko kundama par rapport à assurance oyazana mais ça différent en mboka na biso il est tout à fait normal que ba abi ko ya derrière mais ce qui ba meki un peu ko réguler je crois secteur wana et puis batuna nous bango moko ba changer c'est-à-dire ba o bazo ko faire soigner bato bazo sa mombongo wana et ndenge na yoki ya bato mabulu moi je crois que ezala bien mais pour na to lobaka lelo que non to assimiler kanambe na bato a pompe funèbre nga vraiment naza na idée monter sur yango parce que eza moi mukie donc nazo ko kate na ko koloba ndeni par rapport nazo mona vraiment lien moko ezate hein ezate par rapport selon ngane nazo mona mais de toutes les façons tu dois reconnaître que babi e kozala et puis moi je reconnais que bato pompe funèbre ba eza métier so le lopeto bi bazala te et kozala pe moi passe mais ce qui bazali c'est-à-dire bazala batu oyo ya mutema parce que mutu akufa na ikaka eza bongo mutu fo akufa donc faut ya la peine bato fo bakundaye mais tobo ya ko précipiter batu wana en complicité par rapport ya mutu akoko pesa peut-être moi mukie ki si ou quoi na bandeko bazo mona ke na nzela batu ande bakozwa mbongo donc pona sukisa to condamner beaucoup trop ba abus ou eza derrière le métier et aussi les intentions ekoye kozala et puis ba meka un peu ko réguler secteur wana que biso tanto za bala mike par exemple so kunde bembe koti na quartier au mona abonné na pinda kunde bembe te tozo banga tout ça comme on a même cercueil ezala qui passe mais lelo bien sûr il y a facilité que na quartier na bino boyebi que no lupango basala ba cercueil o elandi kuna basala ka donc moi je crois que va réguler secteur wana eza bon mort pour l'Afrique eza na toujours tabou mutako bela kufi mais derrière tout ça il y a une connotation il y a sorcellerie zoya ba préjugés tout ça donc exotique à la tabou mais ce qui va réguler secteur wana moi je crois que ko marché mais tout ça la lien entre yangona Hippolyte Kanambe on a vraiment une marge de manœuvre ya muke nazong simalo. Merci papa Nabiso chancelier balobi mutu oyo abomaka ba congolais na mutu oyo abomaka lisusu bazali eloko moko soki lelo bino bo reprocher maître John pe na muninga na ye botali nombre ya batu o bazali kokufa na kati na Congo bolobi ndeko wana kokanisa te donc ndeko wana pe na Hippolyte Kanambe baza ndenge moko parce que bazali bato ape perde bale mbongo baza na souci te pourquoi bo sali lokola bazala ndenge moko parce que zali manque ya souci na ndenge baza ba congolais bayebi ke vie o ezali koleka na kati na Congo jamais bakoki koloba biloko ya bongo yango tolobi ke totie bango ndenge moko
ndenge moko na bandeko oyo tozali koloba papa na biso chancelier na banzi soko bandi koyoka ba témoignage oyo bandeko na biso parmi bango eza na bandeko misusu basali yango na motema malamu parmi bango ezali na bandeko misusu oyo ndeko na ngai bazo coopérer na ba médecin ba infirmier ba docteur et puis bazo coopérer na bato mabulu oyo batimolaka po na kokende kozwa ba cercueil na banzi ndeko na ngai chancelier ndeko na ngai Odon ndeko na ngai JC Okito Baptiste. Pourquoi yo moto sombi cercueil na yo batie moto na kati ekomi na bitide il faut babuka cercueil soki moto aza na kati na libulu bopesa nga réponse ezali po bazongisa ngo na hôpital ou bien po bazongisa ngo epai ya motu oyo basombaki ba cercueil lelo tuna bandeko ebele na kati na Kinshasa bosombi cercueil ya kitoko po moto akufi mais le même cercueil wana bokoki kokunda moto bokomi kobeta ngo ba marteau bobuka cercueil na moto abato azali na kati ya cercueil aza kolia bankomi na ye soki na mokili eleki na bankomi bongo te akolia bankomi na ye esika elongi ezalaki vitre ezalaki bakobamba ngo mama na marteau vitre wana nyonso ekwei na elongi ya moto akufi yo wo babuki cercueil na moto na kati après batie mabulu utilité ya kosomba cercueil nini banani baza kosala ke ezote banani baza kotinda bato babuka ba cercueil wana soki bato ba pompe funèbre te bato batalaka basalaka ba cercueil wana omoni eloko tozali koloba papa na biso kisasa oyo botikaki yango eza lisusu kisasa wana te ekomi donc mabe moko cercueil osombi babengi yo papa akufi mama akufi obimisi 1200 sombi cercueil ya bien bato bamoni bake kokunde na cercueil wana tant mosusu mpe bango moto bayoka na docteur baboma bakundi moto na butu bato batimolaka mabulu baye misala na bango bazwi kaka le même cercueil wana bakei na yango tata oya yo cercueil ye na mabele bake bazongisi lisu cercueil wana bapesi bato mabulu $300 bazwi bango bazwi cercueil na bango bazongisi 1200 bachange kaka bilamba kati bandeko d'autre part bandeko na biso baza kosala musala moko oyo na lobi bango nyonso te baza kosala pe musala moko oyo politika nambe baza kosala yango moni toza kokota na dimension eza motema ya mabete mais parmi bango bon sikoyo na poser question oyo bopesa ngai réponse bino nyonso bozali kolanda biso eloko nini etindaka bato basombi cercueil ya sika bakundi batie moto na kati ekomi lisusu babanda kobeta cercueil ba marteau po epanzana eloko nini lelo bokokunda moto na bilamba oyo ya moto bokende kokuta bilamba wana na marché. Alors bozomona niveau ya kimotema mabe oyo bandeko na biso bakomi kaka kosala parce que komi ebele bakomi kosala concurrence yo sali 10 cercueil ezo kotambola te une semaine ezo kotambola te bato basalaki cercueil baza kozela bazwa pe mbongo na bango baza kobengisa bino bokende kokunda te ekoyi motema mabe vie awa bakoperaka soki na hôpital wana bato bazokufa il faut solo na docteur wana est-ce que docteur wana abana ko traiter bato bien intention na ye ozobela mutu apesi eloko mosusu po esala yo pulupulu okufa o manka do bapesi bino ba terme moko ya ba médecine boyoki kaka papa na ngai JC toyoka intervention na yo timola libulu tokende merci. Ok, merci papa DSV, figure emblématique ndenge opesi nga maloba nga na koloba boye omoni papa DSV mboka wana eza ya kobeba pourquoi parce que omoni ntango ya kala bato bakomi koteka bacercueil lelo bazalaka bamenisier toyebaka bango bamenisier babandaka kosala bakiti kosala baarmoire kosala bavitrine mais lelo tellement mboka wana ekomi pasi yango wana bato wana bamipesi na musala kosala bacercueil mais vraiment on eza domaine na bango te
bango baza vraiment bamenisier bato wana ndenge toyebaka bango ntango akala soki okende na bamarché lokola na bawenza bayaka partout okomona batandi bakiti bazokoteka barmoire mais tellement carence bamoni ke marché ya ndenge bato bazokokufa donc yango nde moto ezokopesa yango nomoni bango nyonso basopani na marché wana papa desve omoni marché wana ya bacercueil eza business mobimba business wana ese limité kaka na niveau bacercueil te ekendaka mpe komona ndeko na bino akufi oke kuna omona bato na bacercueil bazo biso no omoni ye koma aza mobali foke na magasin boye mpona boke esombele bilamba omoni bilamba oyo moto ezalaka bien soit lokola azalaki mama omoni soko alati voile oyo ekowumela na sa mabele tisi nango ezalaka bien ezalaka makasi omona bango mopesa baconseil ya lokuta omona kutu barekomande yo na magasin oyo okende osomba costume to voile to bachaussette donc je sais pas quoi alors omoni makambo wana ezali vraiment business mobimba oyo ezalaka na kati wana donc na basali cercueil na bamédecin na bato balatisaka ebembe voire même nini na bamorgue ekoma soki bofinanse mbongo te omona kutu bachange bino no ebembe bapesi bino ebembe mutu mosusu bino bokoyeba te omona bakangikangi babande bokoa na ndako boleli après donc soki kaka neti boza na mutu moko boye soit azalaki donc azalaki na esprit de contrôle ere remarqué mais mutu oyo tolela ndeko na biso te alors omona ebimisi mobulu sikoyo fo bozonga na morgue donc bamakambo nyonso tu wana eza business et puis nakoloba na point moko oyo ndenge papa Odon alobaki que papa nazalaki médecin abandaki kokende na esprit ya bien mais faut koyeba ke kozala médecin na koteka bacercueil eza ndenge mosusu koteka bacercueil eza business mais médecin asalaka business te médecin asala na salaire ne bien établi atraité mutu moko atraité bato mibale na fin du mois kozwa salaire na ye par contre koteka bacercueil eza entreprise de prestation de service ezoko rendre service na population sikoyo na service wana bamagui eza ebele babusiness eza ebele nga aza tout à fait d'accord na figure emblématique papa DSV ndenge azoloba ke business wana ebeba ekoma na ndenge mabe je suis tout à fait d'accord mutu moko akowanga na yango awa aza te na kati ya forum moko akoloba ke non nini basali bacercueil wana nini basala non peut-être basala mosala na bango bien bazali mais baza mpe kaka mingi te ndenge tolobaka ke bapaster ya malamu baza mais bapaster yango malamu bolakisa biso banani tolobaka bapaster ya malamu baza mais bapaster yango banani tomonaka bango te na business ya bacercueil aussi c'est pareil ke bato wana ya bacercueil tolobaka ya malamu baza mais tomonaka bango te la majorité bato wana bazalaka ya mabe donc bato wana baza na business na bango babomaka bato voire même ata bamédecin soki aprescrire yo ordonnance akorekomande yo okende kaka na pharmacie na bango okende osomba bakisi yango omona kutu donc eza nango ja expiré périmé mais yo oke kosomba omeli yango donc mboka wana eza ya kobeba sur tous les plans ndenge papa DSV azoloba ke basali bacercueil wana bato wana fo kotala bango malamu bato wana kala bazalaka bamenisier donc lokola sikoyo mosala na bango ezopesa te yango nomoni bakota na mosala wana kosala bacercueil en plus soko olandi bapropriétaire ya bapompe funèbre wana mingi baza bahomme politique badepute donc bango nyonso donc baza na nsima donc bato wana nyonso na kanambe baza pareil prière na bango eza kaka moko ke ye mosali cercueil prière na ezali ke bacercueil na ye etambola bato bakufa voire même kutu soki amoni location na bato bazokufa te ake kosala pompe funèbre omona soit na Kivu kuna ozomona donc parce que yebi kuna na Kivu kuna ndenge guerre eza bato bazokufa kozwa mbongo ebele donc eza nango te lo moko akotya tembe te toyebi ke mboka wana eza ya kokufa babusiness ya mabe donc lokola mboka eza ya kokufa yango namoni babusiness wana mabe eza ti likolo donc ebimi na ndenge moko akosakana te yango tozolelaka état de droit ekota papa chichi azwa pouvoir mpona kosokola korase babuzoba nyonso tu wana na kati ya mboka wana. Merci papa Nabiso. Papa Nabiso JC.
omoni nga na comprendre omoni odona chancelier omoni bazo bundisa ngai mais lokola na lobi ke na kotanga lisusu makomi te siko nazali bien parce que na kangi bisika nyonso makomi odona chancelier baza na ba pompe funèbre nga naza ko informer bino yango moni baza ko bundisa ngai baza ko bundisa nga baza ko linga ko ndima te odon na chancelier baza na ba pompe funèbre na bango soki ya bino esalaka ndenge wana matali bino mais ata bobundisi nga na kotelema kaka wana chancelier soki pompe funèbre na yo osalaka na motema malamu savoir odon pompe funèbre na yo na kotanga makambo bato lisu te lokola nazomona te boye na koloba sikoyo po baza koambrouye ngai ba pompe funèbre na bino matali bino soki bino bokoperaka na banani wana état de droit mokoleke ya bokozwa oya bino na chancelier bozela papa okito toke pasola mpoke lokola siko naza calme na kiti babiloko wana nyonso tu na se lelo tobeta na bien okito za na maloba. Merci beaucoup na ndenge opesinga maloba lisusu. Bon, nga na loba boye nga selon nga ndenge na komponaki ntango nakotaki namonaki opesaki exemple olobaki ke moteki cercueil différence nini entre moteki cercueil makanisi na mabe zali na mabe batu donc ba cercueil na etekama po batu bakufa na kanambe opesaki exemple bongo nga ndenge na komprenaki. Donc côté wana na kolobango clairement nga naza ko rejoindre yo, moi je suis tout à fait d'accord avec toi DSW pour nazo mona ke ezali normalité na koki vraiment ko linga te na épargner kanambe côté wana parce que je pense que kanambe aza pona ko détruire aza mutu moko aza ko détruire moni batu oyo bazo sala misala ya bongo omona mutu akufi ndenge ka kopesa ke exemple tout à l'heure mutu akufi me bakeka ka ko timbola lisusu libulu oyo mbakundaki mutu babimisa ye na kati po bakende ko buka cercueil wana bazongisa ngo lisusu na commerce na kanisi eza ko tonga te eza ko bebisa eza ndenge moko na kanambe po eloko kanambe ye na mboka na biso avandeli na pouvoir eza destruction totale à pour na ko détruire parce que nous savons bien ce monsieur c'est pas un Congolais azali tout Rwandais ayaki mission na ye ezali ko détruire donc je pense c'est un peu ça et puis na olinga na lobabwe to mona ki par exemple exemple kaka moko na moment ya élection mwana oyo akufaki Cédric ndeko na biso tant akendaki na hôpital to mona ki bachuba akendaki ko chuba ye tonga ya mabe bachuba ki tonga mabe ya poison pour akufa lisusu bien mboka mobimba tozo mona mbaso ezotekama boka nsaka intention ya mutu oyo azobima libanda akende na wenze wana batekaka biloko wana selon bino attention na yeza nini akende ko sala nini pona ko somba mbaso na kanisi mbaso eze loko moko eza pona massage te eze loko moko pona ko détruire et belisaka pe e bomaka mabe mboka ezotambola bongo je pense que oui kimutema mabe ezali na kata mboka wana soki na comprendre bien azozwa part ya mutu te ndeko na ngai oyo azokomona sewa na azozwa part ya mutu te mais tozolobela kimutema mabe komi mingi na mboka wana selon ba genre ya biloko wana ebele po si je na biso ya laika ka pompe funèbre te po na oki bato ebele bazokota bazolobela kaka yango ndeko oyo azokomona se ayebake je ne suis pas nazo obligé ozala d'accord na ye te ngai za avi na ngai na yango nazopesela donc mutema mabe ezali mingi na mboka wana yango tozomona biloko boye donc ezali ndenge moko na kanambe ezate ke baza ko comparer kanambe mais tozotala moi comparaison na sens ke ya kimutema mabe omona ke pitié eza lisusu te mboko omona ke mutasimbi lichette po ayibo nini malgré akoyibo kaka te ndeti ndeko moko utako oloba awa akosuka kaka na koyiba te mais suka il faut kaka luka sala yo mabe kimutema mabe mboka ezotambola na système wana je pense que ezali vraiment mingi pona kotonga te même pona ko bebisa nde na bisibino destruction donc je pense DSW ozana raison et boto na tiki maloba po ba idée kimi na mutu oyo azokomana CC awa yo moko yebiye kolanda te ngasi na kangi bisika wana nyonso tu nazali à l'aise pamba te mutu wana ekomeli na ye bouleversaka bato sina kangi naza vraiment à l'aise partout na matisi yango
na kotanga yango te. Na banzi tala bandeko oyo ko chancelier ba pompe funèbre na bino soki boza koya kobundela yango koto bosambela wana ilfo na benga apôtre Ndoshi asambela mpo na bino parce que bulu wana bandeko na biso baza nango na kati na kin chancelier bo sala attention bino na odon deso bolimbisi papa mikolo babi système eza esu ya kobenga bapaster tini mpona basambela babi système ekomi kaka ya terrasse. Ah bon, donc wana eza lisusu ba nouveauté ya sika tokende epai mama na biso ani ba raka to pesa ye lisusu maloba mwana Congo toyoka yo meka kopasola mpoke soki okozala kote nini. Merci. Papa Deswe, en tout cas vraiment merci, mais na plus pas venir son beauté. Moto azo comme écrivain mene tozane na ligne mais qui connaît ça mais avec un peu moins limité ce qui vraiment koningwelanga tena 2 minutes comme ça ngapena iba paso en pour please. Mama na biso kotanga kabiloko wana te eloko nga naza kotalisa yo na kotalisa kaka bref mutu oyo azali koboma na Hippolyte Kanambe baza mutu moko to baza mutu moko te moto azali na pompe funèbre na ye aza kokende ko corrompre na kati na hôpital bato bakufaka alors mutu wana mosala na ye ezali ndenge moko na Hippolyte Kanambe to te wana na kati kaka na mukuse ozana maloba. Merci papa Deswe pour la question wana eza question mo amukete eza vraiment elo mo amutuya mutu nyonso asala business aza pousser progresser mais si ko mutango tango zo ke progresser azoluka ke batu fo bakufa po nini po ye business e mata po business e salama sikoyo. La question de savoir ezabo soki Hippolyte Kanambe sikoyo ye azo oboma po business na ye e mata ou bien azo sala business on a pour intérêt pe batu mosusu de façon katika na pouvoir. C'est ça la grande question parce que côté les autres ça m'a un peu moins mon boulot mais côté oya mutana pompe funèbre na ye eza vraiment que non accident munene salami batu akufi na kwa moko boye ayebi déjà beti déjà ni calculatrice na ye alobi bakufa combien au 200 azo espérer ata 10 personnes ba épargner parce que ça vient ba concurrent mais sikoyo est-ce que mama na biso ani est-ce que mutu wana prière na ye ekozala ke bato ba camion ne baluki babika ou bien yateka ba cercueil te basi bakufi na bango yesu azobeta nini calculatrice na ye po azo espérer bapesa ata 10 po ateka ba cercueil na ye vraiment en tout cas côté na mutu oyo azalaka na nini na pompe funèbre na oyebi soki te loo moko eza eloko moko na vivant na bomwana na ngai papa moko azali na quartier na biso papa wana azali na bakunde ebembe na ye lupango ne kutu banda kobanga okota na lupango na nde moko akosakana te neti ya chancelier na odon papa na oyebi soke non papa wana en tout cas vraiment abandaki soki ayoki mwa masolo ke no bato bakufi omona obeta lisolo ozoyisa te bato bakufaki ye boyeboye seke ere moko banda kosala plaisir bato bakufa po business na ye mata. Bon, sikoyo mpona Hippolyte Kanambe sikoyo eza question mark pourquoi parce que est-ce que eza plaisir à Hippolyte Kanambe ya koboma po mata business na ye ça je ne peux pas répondre maintenant eloko na koloba kino peut-être koboma te bokoboma eza circonstance ya bato bazosala kitutesse mais ekozala pe ke no aza koamadouer bato ye problème eza koamadouer lokwa azo amadouer bushabo po babenga ye bushabo eza communauté kuna eza bushabo babushabo aza omadouer bamende a contrôler bango ozomona ntango azocontrôler bango ezosalaka non ye mpe sikoyo azotikalaka na pouvoir mais sikoyo kotia mpe Hippolyte Kanambe na moto aza na pompe funèbre koboma na bango ou bien baza ndenge moko bon wana mama na biso ani olobi mpona komba en tout cas na koloba ke baza ndenge moko parce que ezomatisa business na bango. Oui mama tozoloba mpona komba te awa tolobaka nini mpona komba est-ce que moto abongo mama na biso ani prière na ye akobeta prière ke Congo na biso ezala bien bato bazala na santé ya malamu ou bien teka nzambe papa
Papa, pesa na papa odoma luba na yo. Te kopes to yo lobana no est-ce que prière ya mutuana. Ba kopes odona tourna et prière ya mutuana. Ezali ateka ou bien teka te. Ceux qui a le bien teka, ba tu faut ba kufati. Maman ni. Bah tu faut pas kufa. Comme est-ce que ça dépend de ce que y a d'autres souhaiter que ba kufa ba circonstance wana. Mais c'est comme maman na biso prière ezali nini bato ba kufa. Merci maman na biso. Eloko oyo lobi ezali vraiment ya motuya. Pamba te yo longi. Tokene nano pea ndeko na biso ya pompe funèbre odon pambo comme ça tokopesa susu ndeko na ye chancelier toyoka ye. Merci. Merci DCV. Et boto mamani. Nga elo na linga DCV pe radio solaire trucage. Bon, pour le bien biso va pas chancelier to na pas pompe funèbre problème un peu. Ezali ka commerce oyo tanto pe robi ko pesa ta moi un cas pour mama balia famille. To boyite pour mezate. Nzambe moko ayebi so ke zaobi zate. Na o ba boy. Nous avons mixé débat. Je pense que Congolais, il faut tout comme à un niveau de saisir débat. Tout comme à un niveau, tout méga maintenir quand même débat na biso peut tout méga ko focus ndeto lobaka na question où le modérateur a yeli biso. Question zabo na bandi o répéter. Prière ya mutu o ateka ka cercueil ezali pona batu bakufa akuna. Kanamba zali ko boma na ba magie na ye batu bazokufa pona nini batu bazokufa. Foto yo kuya mta cercueil na ya kanambe batu baosala kaka eloko moko. Bazali ndenge moko upa. Toki ma débat bandeko to pesa ba argument. Bandeko bakoti ba yebisi bino très bien. To forcer mutu moko te. Ngana bandeli ko loba boye. Ezali business ya pompe funèbre azoboma batu te. Mes frères et sœurs o bazali ko na bandako. Soki tozali d'accord qu'il y a des sorciers, soki tozali ba sorciers ba exercer pardon et mayele ba ki bomoto. Ba ko boma batu nyonso na banganga oyo bazana mukilo ba ko boma batu oyo nzamba sala bana mayele abutu te. Toi d'accord. Tozali ko bake ba misusu pe ba kufa kana liwate oyo ndoki abwakeli loko ezali grâce ya nzambe. Ezali te mutu sala ba cercueil akosenga na nzambe nde aboma batu pe batu wana bakufi po ye alobi. En plus tant basala ka business on se na kisensu. Ba plutôt combien za na kisensu est-ce que batu bakufa na kisensu bazana ba salle de mort ou pas na kisensu. Il faut toyer batant to beta matsola Congo. Congo eza comment combien de salles de mort na Congo. So la bina batu awa ndebe ale to tanga combien de salles de mort o muta yebe za na Congo ba chaka batu. Bo misata 4 te. 4 ekomate, 4 ekomate. Vous comprenez? Nous tobika na komi na talamu, ça demande koute ya moko pamba na komi na talamu. Yangi ezate. Tomatiko tala selemba ezate. Na mbinza kuna ezate. Boso comprendre parce que okoma. Donc biso toza ba bataner solide. D'autant to pesa na opesa argument na na yebi pourquoi na zoloba. N'a rien à voir na business. Na makambo ba magie oyo ba kanambe ba kota na rien à voir. Tora ko sali batu pour rien. Kokende ebembe etekami bateki cercueil ba yibi cercueil. Et ça est l'autre côté on a li sous question il y a thème. Ça veut dire que ceux qui mouillent, ceux qui bateki cercueil, mouillent ba yibi cercueil. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ta pompe funèbre? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Rapport est à mon côté. Donc ma réponse tout d'abord sur la côté d'émission c'est rare n'a pas changer position parce que na réfléchir ça avant na paix ça réponse nanga mutu oyo asali prière nzambe cercueil nanga etambola asali prière pa ya nzambe a touché bateau ba kufeli pe bateau na sens normal bazwa mutema koloba ke na ki ne somba pa papa wana asala bandiko est-ce que toujours va situation ya Congo na minute place comme tokotinda méniger on ko sala bakiti batu bazana mbongo ko somba bakiti te bacha na ndako mais méniger abi atie bakiti on a mbongo na maboko batezati on se comprendre allez alobi na changer na tata cercueil na forme ka ko yo po mutu soka kufi na quartier pembeni awa tando ba transport ezati oleki ba ke les oata corbia bazuka kana sima na nga mutu ana ko mindoki mais tout à fait biloko bi to soleil on va passer ba komi bokele na kati entre parenthèses bokeka na mois de décembre botala ba chaîne na ba prière na biso nyoso to sambela ko mona kaka la sorcellerie
na mois de décembre. Mais ce sont que ba Nigeria ba gagner au monde ba sur la prospérité. Yo pasteur l'église ote sur la sorcellerie, okangi bat na mitu na bonke ndo kiazalaka. Mutu avandi akanisi ndengwana oleka ba ngai na sana nzambe aleki ndoki rien. Bokomi na décembre bino tout bokomi bata ba jeune. Mais ceux qui ndoki penda ya mayele akolia bino kana mois de février, mars, avril. Autant bout na décembre bo mati ba jeune, décembre, novembre, décembre bandi ba priya ba jeune. Si janvier bokolemba, alandi bino na mars, ou bien avril ou bien na mai. Tala, totika makambo to sala, ngana oloba na bino. Selon ngai papa DCV. Na linga ko po yali émission na yo, to beta na kawa. Ngai na lobi na rien na voir na Kanambe. Je condamne Kanambe parce que ana Maïla Boutou bazo leksa batu makile ebele pe sacrifice so bato ba salaka. Boka tiki ya ba sacrifice moko moni polyclinique moko na kwa na bino batu mo yo so mona na ngaliema penoki na ngaliema bi pa muto modi kembe. Ozo mona bina batu 200 ba kufa par jour. O mona te. Toke ba yana situation mususu sociale des anakati ou batu bana mbongo te ba ko cha lumba na place zo piquer akufi. Et à aucun de vos cercueil à 3000 te oubli au mona wana. Quand boka za pompe funèbre Kanambe asala ngona masina ke sani na masina. Wana bukto comme ce ko beta net c'est comme ma solo Tom et Jerry. Donc ba cercueil zali à 3000 balles. O muto akingasani a aucun de vos te makufi na mois dispensaire moko ya kingasani na kati. Alors ce ko to banda ko empêcher ata négliger moko na kingasani na kati abeti mabaya misa to ko ke kunda muto. Non. Alors na ko ça obake. Pompe funèbre n'a rien à voir na business. Mais il faut te condamner ba oyo ba kotisi esprit mabe ya kolobake to simba magie pour na entourage na biso ba kufaka pour na eloko na ngai marché. Voilà so bokomi wana nde nga na lobisko wana siko nde na ko kopesa poke nanga. Mais ya kolobaka ke prière ya muta pompe funèbre ya di musala na ya pompe funèbre nzambe fo akufisa batu. Mais papa moko papa chanceur to komilange lo mokabi mutu asala avion ayebaka pege avion na ndenge bongo dega nango mutu akobika ti soki mutu abiki na dega avion c'est que nzambe pena sali grâce. Est-ce que yepe ndinga bongo pa Alexa bato ye ni zali ndinga avion ezo matalikolo bozali ke komate eko ya pot bakufa non to bandi ko contredire ba makambo ngana lobaki boy papa na ngai azalaki ko kolesa biso na mbongo ya polyclinique. Mais prière na yepe ezalaki soki asambeli nzambe ya tonga papa et Seigneur et benga place dans aucun de sala tinde nga ba kriya po na lesa pe famille yanga mais liko bate ya ndai ko envoûter secteur mobimba wana ya ndai ko sala po batu ba bela ya zo mbongo. Voilà exemple nga na pesaki po papa ici c'est temps pesaki eloko na changer maloba nga na lobaki na pesela ki on a sens wana elikaki kaka ko faire voir na batu ke musala na musala eza na façon nango ife ezala. Bon, par exemple, na souki sa DCV, s'il vous plaît. Yo Zambila, obimi na tongo, bambilo ya kini, okoloba priye noni, ou bien roulage. Donc, c'est un place na okende, na li ba chauffeur tam sa bien te ba ti descendre pour na kanga bato. To comme ko bimisa ba sujet na kata ba sujet, je pense que ça yangote. Tant yo sengi yango nzambe pa ko peso yangote. Mais coïncidence wana ya liwa, yango mde kotu so na kata polémique, pona weke to suka wana. Donc, Kanambe c'est un étranger rwandais. Oya iko bomela biso bandeko na biso na kata mboka un congolais oya monike mikolo musali ate na licencié na menuisier na sali bakita cher bato ba iko somba te na sala ni na tata cercueil na ngai yango mutu ekomema ngai na kin ba flat comme belix toi d'accord izali ka idéologie nde mdombo na ndenge mboka mbiso net lelo so kenlo na kin omemani non mais ba coupe électrogène allez soki policier salami ebomi batu allez odom ta ina funi ba groupe électrogène non na kito groupe électrogène kwa mwike courant ezaki place ina koteka mais muteki on a oteka wana ngana yebike policier ko sala batu ba kokufa mais j'ai pas le choix yango moni na sepela papa mo kazo ba ke état de droit pour na eloko tout ezonga na tango non mais tango état de droit ko ya pati ko kanga porte finebre te et salaka mais batu ne ba kokufa susu mingi te po ba kozwa mbongo o ba kolesa libumu na bango enfin que santé ezala bien lokola ngai na yo to grâce ya kozana poto tout comme pe na bane 2004 chancelier ayebi yango très bien toaki na ba phénomène radio comprendre donc exemple mutu so ba ozape a okende ko intervenir quelque part mamoni pe tana ekoki asali radio pona nini alingaki asala outil moko aza capable
pour na lobby za la outil moko pour na lit. Voilà. Donc on a différence moko ya makasi eza wana te. Papa na nga kota na téléphone ya na bino papa chancela lobby, va pe na lobby je pense que na pesi bandeko mususu baloba, so baloba toza wati na suka biso dokima dibate. Merci. Merci bandeko. O bozali kolanda biso bolandi bandeko ya pomme funèbre ndenge bazali ko sala ba intervention na bango. Tokende nano epa ya doyen chancelier grand manager ya ba pomme funèbre toyoka lisusu akomemela biso nini. Merci. Merci Mides venga azaka na Corbière. Bon, na makambu oyo boye eza débat moko eza oulé certes mais biso tolingi to meka mpe koyeba tozolobela nano nini na buto oyo boye. Soki tolobi tota la ville ya Kinshasa par exemple ba cimetière nyonso wana ezali à part oyo ba particulier basali lokola ba nouvelle cité wana et machin nyonso eza censé ezala nano ya l'état. Bato basala na cimetière na so babenga bango na français baza bato oyo hôtel de ville nde efuta bango donc baza lokwa ba fonctionnaire ya l'état. Olobi croque-mort. OK, eza ba fonctionnaire ya l'état. Ville lokola Kinshasa par exemple tozana oyo estimation tozalaka 11 millions d'habitants et kozala aussi plus voire même 15 parce que exode rural eza makasi. Ville wana to estimé par jour bato bazobela o bazokende kozwa kisi na oyo par par négligence o bazokufa. Omoni il est tout à fait rationnel que toko attribuer yango na Kanambe ngana linga koloba siko na volé oyo. Soki peut-être toko attribuer yango Kanambe par rapport to s'attaquer na ba cause o ezotinda batu wana bakufa soit par négligence, c'est-à-dire ba infrastructure de base, c'est-à-dire ba hôpitaux, ba poste de santé o koza na ba quartier de to andomo na kala ba service d'hygiène kolandela tout ce qui est insalubrité. Moi je crois que ce sont des choses o peut-être ko lobela o nanzela na yango indirectement bato wana baza ba irresponsable ndezo bomisa bato. Peut-être nga la cause est d'accord dans le sens où on a parce que il y a des causes, il y a mortalité ou même prévention à sida selon OMS tozali avant dernier pays au bazo sa sensibilisation à sida donc le gouvernement les autres qui parlent à ta côté. Moi je crois que ce sont obito ciblé ba cause peut-être na ko pe sabiso raison que non et ça la responsabilité là bato bazo gouverner wana bazo ba précaution parce que gouverner c'est prévoir. Donc ba meka un peu kota la commerce que bato bakoko za la ko vivre d'une manière un peu saine. Na kala pona sukisa ba pomme funèbre o lokola ba pofikine soki ba pofu wana so ba nini ezalaki biloko moko inesses mutabanda ko s'occuper na o ezali na sécurité sociale tout ça et tout. Mais lelo il est tout à fait vrai que ndenge peut pas se koti na mboka ndenge ba mo bato akini balobaka les gens veulent se retrouver to tchangoka na nini ya kala ingangu kala technique mais sikoyo ceux qui to s'attaquer na ba cause wana moi je crois que to réduire nombre ya mortalité wana que to attribuer ngo ka ke non Kanambe tout ça na somo na ngweza mwa muke bien mingité ceux qui peut-être ba cause wana parce que bango batongi bopitoté par exemple bango ba assainir environnement te oyo dans cela na yango ben insalubrité zo me ba typhoïde zo précipité ba malaria et tout. Moi je crois que nous sommes d'accord na ba cause wana mais ko attribuer bango ba mort wana kaka boyeke non papa désolé lo vraiment naza bon mukie sceptique ce qui peut-être ko kozala bongo mais toujours reconnaître que il faut qu'on régule le secteur waneza biso toza pas noir papa désolé ata boyoki nga na beli na kufi mais famille ndimaka ate ba mona ka que non derrière les wana nga il y a quelque chose. Donc c'est comme s'il y a un tabou. Donc tout ce qui est lié au tabou de la mort, ba cercueil, tozolo bela ba cercueil, bo bato bateka ba drap, bato bateka ba savon.
nga na yebi na bakini wana ezali ka savon moko bayebisa bino bosomba savon basukola mutu kaka savon mutu aliboso asombaki yango esukola babibembe nyonso mais mutu wana azoyebisa bino fo somba savon tout ça tout donc tout ce qui est instancile oyo na mama yemo par exemple ba business nyonso eza wana ezoteka badra bagan ekoma kutu na bavoile mwasi so akufi na kini ekoma fo alata voile so alati voile te c'est comme si bakundi ete. Moi, je crois que Batouana Nyoso, si qu'on faut intention à Bango, et ça, ni derrière, n'a ébi que voile, des bandes, on a besoin de balaka, bas chez ça, et l'eau, ils ont couronné, soit jeunesse naïe, qui a qui n'anda quoi li bala ba voile loin. Mais tant bazo qui est batcha, on a moué, et qu'on peut d'invention, si quand on bat bazo au sala, je sais pas, pour des balou baba se retrouver ou quoi. Bah, biloko ande, il faut te le mélango, mais quant à la mortalité à battu, surtout s'attaquer à ba cause de, et que tous autres incriminés mutu d'une manière ka boye ngai naza vraiment moi muké d'accord mingité na pesi maluba pa bande comme ça. Merci. Merci papa nabiso chancelier ndenge o zongi vraiment na nzela o rejoindre biso meza toza kozela muyombe oya teti azonga lisusu na nzela na biso intervention na yo zali kitoko. Oh, witi ko intervenir. Omoni bandeko na pesa nanu ndeko na biso JC parce que chancelier aye côté na biso. Tokei na papa na biso JC to pesa maloba. Ok, merci mingi papa DSV. Donc zongiselinga maloba. Papa DSV nalandi ndenge bandeko balobi. Mais nakolingana loba pona observation muke pa ya papa Odon na exemple apé ça qui ya papa nenga za médecin. Bon, ngana eba ete kaza médecin ya polyclinique. C'est vrai ba médecin polyclinique salaire na bango bazwaka ngo en fonction bato bazoko traiter. Mais ce kaza ki médecin moko que loko ya ba clinique ngaliema ya ba hôpitaux a minene. Donc wana nanga lobake azana salaire né eza bien assuré. Donc ça n'a rien à voir na nombre ya bateau à retraiter. Donc eza peut-être na sens wana lobai que soka zali médecin ya hôpital général wana azana besoin de salaire en fonction batouté. Donc salaire na bango déjà bien établi par année. Ndenge mona ba avocat. Bon, pour la makambo tozolo boyo, ya bandeko bakomi kosala business sur ya ba pompe funèbre. Ngala ko peut-être bandeko mso bazo comprendre te. Yo ozo ko basé na bato bazo sala business na ndenga mabe. Que prière na bango ezalaka ke bato ba kufa. Do wana ezandengwana, mais peut-être nde na ka ya ba papa Odon bazo ko généraliser likambo ngo non. Yo zolo ba ke bato basalaka business wana ndenga mabe. La preuve ane ko pesa ke exemple ya ba John na ba Bobo yo ba Bimia wa donc na Paris pour na ko sala ba grimace. Donc bazo contribuer na service à Kanambe. Eza na senso yo zolo bela wana. Ya ngwana nga zo ko nyata na zolo ba ke oui, mutu mo ko démentir angote ke bato wana nyonso bazo ko boma bato na Congo bazali ko contribuer na service à Kanambe. Bango nyonso ba pompe funèbre wana papa ekotisaka mbongo ebele mboka lokola Congo okomona na commune moko 20 personnes bakufi 30 personnes bakufi esalamaka boke somba boke na pompe funèbre bazoyebisa bino bomoni lokola yaza mwasi ayebanaki mingi il faut bozwa cercueil yo a vitre non il faut bozwa cercueil yo ebetaka musique ou bien bozwa cercueil yo eza na forme à Porsche comme il azalaki donc azalaki ni mwasi ya bafaire azalaki boye donc nyonso to eza ba business voire même nini bozokende somba elamba mpona bolatisa mowei bazoyebisa bino ke non omoni tisi elambo eza ya kaki donc eza pembe moko ya kaki donc ewumelaka mingi na sa mabele de malheur et pourtant mutu esa akufi na ye ozomona. Donc babiloko nyonso tu wana eza ba business il faut kobalaye yango. Tomonaki awa loba mpona biso bacongolais tozala na mémoire courte. Mobutu ntango akimaki soki na Maroc
akende ko timola soki cercueil ya mwasi nena ya bana na ye mais akimaki na ba cercueil wana pona nini donc jusqu'à présent biso pe donc toyebi to likambo yango te hein donc pourquoi Mobutu akimaki na ba cercueil ya mwasi na ye na ya bana na ye hein donc pour dire que babiloko wana papa ngana ko associer ngona pouvoir à Kanambe eza ba business na bango pona ko faire souffrir peuple eza lokola lelo ndenge biso to se retrouver na ba mboko ya ba poto ngana pesa ka faute na bato ba dirigeant ba mboka wana donc tokoki ko dissocier te malheur ya peuple liwa ya peuple alors bino bolo ba non eza problème à Kanambe te tozo pesa kaka nini faute ndenge wana non bango baza ba mikonzi bango fo ba régulariser système wana hein système que mutu akufi hein donc ni ba cérémonie nyo surtout ne landaka wana ozoma donc bango nde mutu ba ko organiser ngo donc nga za tout à fait d'accord ya kolobake ba Kanambe wana na ba collabo na ye bango nde bato baza complice ya mboka na ndenge zoko kende na bato ba pompe funèbre na mabe mais c'est vrai mais eza pe pas si pona koyeba prière au mutu asengaka hein donc eza très difficile pona koyeba prière au mutu asengaka pa nzambe soko asengaka pona bato bakufa oui bakolabo bazali wa kosengaka bato bakufa ebele pona ni pompe funèbre ne kota mbongo bazali mais bato opala mukara na tongo akena pompe funèbre ne ke asali pe musane normal bazali tozomona mais jour pe kolabongo kokufa cercueil kaka wana oya salaka yango pe kaka ba okotse nango hein donc moi je pense que zande ba mikonza mboka na bazana responsabilité bango nyoso babomi mboka na bato ba pompe funèbre wana tokoyi kolongola moko te papa business eza na bato batimolaka mabulu soki pe bakooperaka te bango nyoso ndenge tozobela état de droit soki eye bango nyoso bakokangama donc soki bakooperaka na bamédecin ou soit na bato ya pharmacie bango nyonso lokola eza business ya molai bango nyonso mpe bakangama donc Kanambe mpe aza di nombre na makambo wana eboto nazongisi maloba. Merci papa na biso na intervention kitoko papa na biso okito palola moke toyoka yo pamba te makambo oyo ba pompe funèbre oyo tokola na yango. Merci. Oui, merci de ce que maloba. Ben, moi, na kanisi, il faut tout le cas la d'accord côté moko parce que na moni na ngape na côté wana bato muta za robunga te. Je pense que c'est ça incompréhension. Ngai na zoloba selon kimute mama B o ya Kanambe pour côté moko na yoka ki loba ki to ça la comparaison ya kimute mama B wana o Kanamba za nango na ndenge moko na mutu oyo azote ka cercueil le sambo na ye ezali nini yango na lobaki yango bien na répétaki na lobike oui ezaki mutema mabe ezo régner na mboka et si quand nga nazo rejoindre nazo tia un peu comment c'est-à-dire Kanambe na situation wana ezali parce que yepe azo sala kaka musala moko o eza ba jar wana mais na lobite ke eza kaka cause na ye non mais tozo lobela eza kaka tokoki kosangisa bango nyonso na nzela wana donc tomeka kozala d'accord côté wana après ndenge nayoki bandeko na nga balobi namoni mutu moko alobi mabe mutu moko aza libanda namoni yango te donc wana vraiment nalingi nazala d'accord donc ndeka ndeko na biso awuti koloba état de droit yango nde ekosala ke biloko wana vraiment ezala te po mboka etambolaka bongo te na modèle wana comme nauta kopesa bino explication mutu esi bakundi bozomona bato wana kaka eza mafia na bango basalaka baye lisusu na butu batimboli libulu balongoli mutu wana babimisi biloko nyonso yalaki na kati eza valeur vraiment mboka oyo eza na état de droit et marchaka bongo te yango tozoloba kutu même na époque Zaïre to alaki kutu bien que lelo mboka ekomi mbasu ekomi kotekama lokola eloko moko nde batekaka mbisi nde bazotekama nyonso wana ezaki mutema mabe yango tozosangisa ndoki oyo ya Kanambe sika wana parce que azanaki mutema mabe wana po musala na ye eza kodétruire kobebisa yango batindaki epa noko na ye Kagame aya kobebisa aya kodétruire po ayebi na suka akozonga mboka na ye oyo ezali Rwanda ezali un peu ça mais despe nakanisi na sili même ata
argument na lisolo oyo eloko koloba eza vraiment mingi te nga nakanisi natiki liloba awa. Merci Eboto. Merci papa na biso Okito, intervention kitoko esika oyo bandeko na biso oyo bazako bandeko na biso tozali kopaswa na bango mpoke na banzi masolo oyo tozali kolekisa yango ezali awa tozali kobunda potokola na banzi papa na biso Odon Pamba souleva keloko moko alobi omoni soda mondele motara soka aza kotambola na nzela bit na ye akanga bit na ye azwi motar wana bimi azwi moto wana bit na ye en tout cas soki akangi te journée mobimba aomona ondira sali faux travaux donc prière na ye akanga po le temps que oza kokanga bato oza pe na prime na yo okomona moto motar akoya telemi awa telemi ti amoni faute te alobi kotoyo bazokumba bien a déplacer lisusu ake koluka na zone 30 moko amelami na zone 30 wana papa na biso chancelier lokola ye soka aza kokumba betaka na miziki na kati aza koya na lire na ye mois 70 okoyoka kaka motamotara bimi na mutu oyo aye kaka koto aye kobombana aleyo lero oza koexplike bamaster ke non balenga na coin oyoyo bamaster babi c'est pas vrai mutu wana donc bamotar oyo basalaka tu akanga bazala baprime na bango na banzi ezala tala basoda Congo baza bagendarme babimaka bachangeaka bakote mpo na nini soki batindi bango bakende patrie objectif na bango ezali kaka bakanga bato soit babotola bango mbongo ou bien bamema bango na gendarmerie prière na bango bakanga kaka bakoya na coin oyo mabe bafandi bamoni non bato bazolekana te bachange bake na coin kuna objectif na bango ezali batambola te bakanga kaka moto donc tozali koloba bandeko na biso oyo ezala moto oyo alobi ke non nasali pompe funèbre na ngai lelo okei bacercueil eteki te patron bacercueil yango ezotambola te yo kolinga mwa wana ofuta bango mbongo oyo yo oyebisa bango tala ezotambola te en tout cas nga mpe na mbongo te soki bato bakufaki nde omoni attention wana d'autre part pe nga na koyo koloba ekoko mema pe moto oyo azalaki ndoki te akoma na esprit de mort kati na ye epai baninga parce que otali 10 cercueil 15 cercueil efandeli yo wana 2 semaines 1 mois il faut futa bato na banzi nzambe salata kosala ko bacercueil yo ekende bacercueil ekokende na nini na bato do bato il faut bakufa baya kocontacte wa kosomba donc ozosala kindoki oyo bapaster babengaka kindoki moko inconsciemment oza ndoki mais oza pourquoi bapaster baloba kindoki mama na biso ani moto ayeba makambo wana kindoki inconsciemment donc ozo na minute papa nango don ou bien papa nanga chancelier papa JC papa Okito moko na bino ko kanisa te ke non moto le fois kufa po ngana zwa mbongo mais bato wana na mutu na bango il faut bato bakufa po ba cercueil na nge tambola donc okomi déjà na mulimo moko kati na yo esprit de mort ozali ko benga ngo na ebite mama na biso ani tokende nano meka kofungwa lisusu mwa posho ebomba ki biloko bimisa yango merci na banzi mama na biso ani azali koyoka te na banzi mama na biso ani soko ozali koyoka biso topesi yo maloba soki ozali koyoka biso te tokozonga lisusu epai bandeko na biso toyeba kosala mwa fiko fio na bamwa bamasolo na biso pamba te toyeba kokanga bisaka na banzi émission na biso oyo tozali kobeta ezali ndenge balobaka soki mwana ozali kotala ba photo roman mingi ekomema na makanisi nini osala yango opratike yango to pratike yango te bongo mutu oyo azali na makanisi bacercueil etambola ezotambola te akolinga pratike bien pratike te
eloko nyonso to ndenge bino bolobaka petit vient en mangeant yango biloko mosusu eza koya serke bato vraiment ezotekama te boye na boye ti soki omoni ke non oteki 25 cercueil lelo lobi oteki ndenge okende koluka mabaya na Siforzal okokende kote kuna luka ba mabaya o renforcer soki bayebi so mabaya ekomi cher okoyoko no bayeli yo cercueil okomi kosomba oyo moko zali koteka omoni bato nyonso na baosala le même service oyo kaka Hippolyte Kanambe aza kosala epai na biso ba congolais azwi yo atie yo critiquer muninga après soko silingala kaka ye muta koboma yo azwi asali yo bo ay kaka ndenge wana na banzi bandeko ezali wana tozongi nanu epai papa na biso Odon Pambu toyoka lisusu intervention na merci. Merci papa Nanga Mouyaka. Je pense que ce que vous remarquez les lots bateau balobaki na France wana na Hollande bango penza te. Police na biso ya mamuté to zonga surtout lobela bato wana bani non DSV ozana déjà aigle olobaki. Bato moso bavandi succès balobela bango société baye balobi po acha bango kado ngapi na taona penza na combat nde na comprendre combat donc na taona ti. Donc bato penda ya niveau te ya kolobela wana niveau combat non. Na leki ya loba boye DSV oui toute chose d'un inconvénient dans le surtout ça dans l'indéniable. Na évité tantôt par rapport à papa na chancelier ndeni ya boulele mais nga on vandara né na zabo non changer ti. Na lobi boy. Oza teti Odon. Changer ko? Problème te. Odon changer. Oza teti ki pour la nini bayombe baza ba teti boy. Hein? Oza teti muninga changer à rejoindre bato pour la nini Odon changer. Oza teti changer. Okito? Problème yebisa ye aba changer. Problème te décider il to bete miso po batinanda balanda biso to ali ba yombe kasavu ba ki tetite boyebi histoire biso to ba to violente to mamwana te to rangote. Je pense que toujours bete mission centre catch ba bana banda kunde ba oyeba nga lobi boyi eloko nyonso eza un inconvénient nango nga sala ma disciple te o alanda mutuka kapona moi rien nga na façon na nzela. Donc maintenant ba ok eloko tout ezali mabe soko saila mabe oyibi même muto azoteka masanga soto ndo wanda okondane bomona kito ozonga lelo moko braliment inibra ba brasserie wana nyonso tout même la poto da sala ba whisky bloka makasi zo whisky betango kaka 2 bouteilles à sec okota pena na ndako ya 1 mètre quelque pena auto sola lelo kotoki et ni kolobani donc bango bazo sala ba makambo na bango bazo ebelo ni o bango bazo sala ini ko ba yonde ozo utiliser yango salela on ndenga bien salela on ndenga propre ça dit que soko méripe whisky et ko tumbo bechopo okufi bato bateka masanga batindi batute piyena bango ya teke batu tout banda ko mena masanga. OK, merci Seigneur. Muto azoteka masanga na veni na bino piyena ezali ateka masanga les sabana na Congo to kona ya babiloko ya bongo mama teka masanga omwe pe mutusu ateka mondongo mais abina ko baka yango te na ndakatite moko ebele okufa non mais omona jeune fille moi zu mondongo wana akiko longo na ngo zemi ozo comprendre na bana mutusu akei na pharmacie a sombi kisa akiko longo na zemi ça veut dire que mutusu ka sali hôtel alobina batute kinyo so boko ba ndumba bozoka bobali na nto zui mwasi ya bato boye boboleki na ina ta wana non donc tout ce que na ba cercle tout na bato tout to saka eloko moko mabe na ndenge mutu azali ko utiliser yango donc pas nga je vois pas le mal que mutu a sel pompe funèbre donc mutu a sel hôtel la bible so bokuma banduma na quartier wana ou bien mutu a teki masanga bible tout banda ko mena masanga à partir ya journée ya sali bar yo pede si ko ya nga na pede si ko mena na hôtel ni ba kasai to mena. Mais je pense que batungana so batule que yo mela na o mela bierte mais tantôt comme ko mela mikolo mais qui moi 20 moko ba italien ko tcha lu yalo o comprendre to tangu je pas mela ta ye na ba aleki na e bar ake na ye ti o mela na hote et lui m'a dit que papa sali bar alobi na yo de si fait le ko moni bar musique zo petawa changer mutu na yo nde okoma pa kokota na kata bar c'est ça nde mo pe mutasali pompe funèbre alobi na batute ke nzambe prier na ngeli est-ce que bino tout ça pena d'accord tout ça pena together to mika ko saba na lizo mutu penda fukami azo ibisa le Dieu créateur
oyo asali mutu lokola ye na lolenge lokola ye ana mwasi na bana atinda nzambe aboma mutu wana po cercueil netambola. Mais est-ce que tozo comprendre makambo place tozo komela na mais mutu asali ba akoki kosala nini asili ba gris na ye na kata ba wana bato oyo bamelaka baya ko rejoindre bar na ye tout comme pe mutu oyo asali ba cercueil soki aza na bakisi na ye akosala bakisi non po aboma bato akosala bakisi mpona envoûter bato bayaka toujours kosomba ba cercueil pane. Donc oza tala ma campagne soki bokufeli ebembe ozo tata mona mona publicité na zone kini asala ba cercueil bien. C'est là kisi nezo pousser yo okende vers ye po somba cercueil na distance wana. Mais jamais akoya kolobake mutu moko asali kisi po bato bakufaka priere bato bakufaka mais soki asa appuyer pa nzambe bato bakufaka bato wana si c'est vrai bazo kufa c'est que nzambe namisa comme registre c'est que nzambe ndakoma bato wana donc c'est que nzambe ndakoma boma bato wana toi d'accord donc il va dans un compte olobaki tout ça kana comme nzambe o akeli ngana yo boy souffle toi na ngebima mpepo to bima boy okokanga ngote bobi be place uta te mais so bima nzota ki bomoto ale nzambe aba na oboma bato c'est anormal na kepa papa chancelier na se plami na papa pona nini parce que ngana na besoin d'une émission na enlever en lelo pourquoi parce que tant après ça va réflexion na e ni ko ba ke débat et comme ko mata to condamné social to condamné bateau bazo gouverner bazo zwa pouvoir na makasi baza kozongisa peuple congolais na mutu na bango bakoma na niveau ya ko nyokwama soki to bongisi soutien wana te to kolela kaka bibende. C'est quoi importance il y a thème il y a des civils on a la bible nango lelo yangwana papa bravo parce que ceux qui te lobeli ba cercueil pourquoi ba cercueil ba commerce à cercueil comme belé to kozwa réponse to zonga na combat na biso c'est pour kanambe tant que état de droit kozalate chez gaï ba kena na droit na mboko tant que pona congolais tant que état de droit kozalate ba yebake ba polyclinique ni za malamu ba docteur ya malonga bazana na kati liwa bana kokutaka bato mona appendicite mutakufi mutake kobota mutakufi parce que ona kokenda ngali mate voilà tant to ba kokufa bazozonga ba cercueil ezotambwama mais soki ngana na kini na bina sala mbongo oya makila te mais saka confiné bande na suksa na no DSV pona baki to meka pe na radio za pe moi sincère muki ngana oka soni te na loba so na ina kini que rien ne marché na moi $2000 na ngata 5000 moi $5000 na nga na kosala na ngai musala mpona nini ngube polaka courant soki ezate tabana yo ekopola ngombe na ekopola ba chambre froide ya te mais mabaya epolaka te pe na yebi ke na conjoncture ya mboka na biso lokola ba misusu ba bolimisanga ba mwa ba misusu ba mayele te ba miki ko ndima na bango l'inacceptable ou ba vanda na mutu na temporairement tant ba kokufa ngande na kobetela bango mabaya o desivo lobi wana so emati cher na ke koluka suna mombeli na kati na betelio batio na kati bake kolona yo donc na kozwa kaka ba client et atana mbongo na ngefandi 3 mois na koteka kaka voilà maïla ya mutu place koki kovandela et boto desivo mission kitoko na zone simalo. Merci et papa Nabiso to landi intervention na yo esika o tozali koloba na sepeli na odon pambu malgré ozalaka teti me ozongi donc na maloba na yo ozongi na zongi te DSP na banzi ozongi bandeko bazali kolanda yo ozongi donc biso na minito papa na biso kito félicitations na papa JC bango nyonso bazongi eloko na lingaki bazonga lokola bazongi sikoyo masolo komi sikoyo kobeta na ndenge sikoyo bato baza kobeta bien. Omoni bandeko na ngai tokoki kosala eloko oyo tozali koloba mosala wana eza malamu mais eloko nini ezokoma mabe bato bakomi ebele ekomi boyebi ndenge bataxi bis ewelelaka bato matete yolo ngaba boyebi ndenge ezalaka sikoyo bato bakomi kowelela mingi bopital bandeko boyebi ata bopital ba dispensaire ba polyclinique ozobela maladi ata maladi mosusu kaka po bakotisa mbongo kende na dispensaire to na polyclinique to na pharmacie ya chancelier
okosomba kisi wana kozwa chancelier ayokani na ye na docteur kuna bakisi atindaka kuna po baliaka mwa pourcentage. Bandeko na biso boyebi vi ya Congo ezali vi moko ya pasi. Soki bandeko bazosala ba service a bongo, imaginez ba salaire ezate bato bazosala ba salaire à $20, mais na kisi pharmacie ya papa na biso chancelier ba $70, ba $80 ba kisi moto abongo okomeli ye recept akende na pharmacie asomba kisi wana. Est-ce que soko asombi kisi wana kolia nini? Bandeko na ngai yango eloko tozali kolobake ezali pasi bandeko bazosala ba je wana ba service wana bazosala même service. Bandeko boyebi eloko tozali koloba prière ya moto nyonso tu ezalaka eloko na ekende liboso. Na banzi les grands dépositaires na tango kendaka na bureau na yo ofandaka ozalaka vraiment na besoin bato ba déposer ba masolo ndenge ezalaka. Soki mukolo wana ekei mingi te yo moko yebike ekei mingi te, me bato baza ko déposer ba masolo na bango ozotinda bango te ke bakende kobuka legal bakende kobuka ba bank. Mais non, ezali bambongo na bango ya business ya misala oyo yebi. Mais sikoyo ya bato na biso wana ezali baza ko traiter sikoyo na ba docteur na bato batimolaka mabulu. Lelo kende kotala ndeko na biso moko na moko, kende kotala cimetière ya papa na yo to ya mama na yo bia ndeko na yo oyo obimisaki 1200 1500 osombi cercle ya bien po kunda mama na oto papa na yo. Mais lelo kende kotala okuta cercle ezate epai bakunda ye na ba brique o cheki na ba croix ba kenda nango ezonga na pompe funèbre ya chancelier. Bandeko na ngai biloko ya bongo ezali kosalama bato bazali ko détruire bandeko na biso. Ndeko azana bobomi ye akufi bolandi lisu na libulu kuna boyibi lisusu cercueil boyibi cercueil ezongi lisusu na pompe funèbre ya Odon. Bandeko bozo sala musala nini? Bozo sala kaka même travaux o Hippolyte Kanambe azo sala atindi Jekoko swana na muzito baswani ti akoya kokanga lisusu Jekoko. Est-ce que Jekoko akoloba makambu oyo ya Kabila sali? Jamais. Akoloba kaka kombo ya ba Congolais. Tala ba je baza kosala. Yango moni bandeko tozali koloba na makambo oyo ezali pona motema mabete muninga asali mais ekomi toujours mabe. Ndeko na ngai ozali na pompe funèbre na yo. Malgré pongi na yo pe souci na yo tiaka oteka ba cercueil ebele. Voire même bandeko soki tozali koloba bato ba yesi Congo le plus dire vie comme il passe nini bandeko na biso pompe funèbre oyo pe ba witi na poto na pesa bino exemple pona nini bandeko wana bakomi soki moto akufi na kati na Kinshasa bakotanda lisusu ebembe likolo ya mbetu te ndenge toyebaki baye na système oyo ya ba mesa na bango soki ba mbetu na bango mbetu wana boko loué yango oyo bakotia cercueil baye na batante na bango batante wana bakotia sika mutakufi bazana batante bien 4 tentes bakotia partout na lupango boza kofutela na bandeko. Est-ce que moyen ezalité na peuple wana boye na biloko wana komi na Kisasa soki mutakufi biloko wana ezalité? Est-ce que boza ko aider population bien boza ko tinda bato bakende ko yiba bato bazana ba moyen te? Souci na bino ezali bato bakufa boye na boye. Bandeko boyebi ndenge babenga kabino oto sombi cercueil abongo tante wana basala katokotia yango te omoni awana kine comment vraiment à la mode wana banana ba memion. Est-ce que bakinois ezaka ka bana poto po bakende ko torturer lisusu bandeko na biso baye na ba cercueil wana baye na ba biloko misusu il faut yana ba tante il faut yana ba mwinda boye il faut sala boye il faut sala boye na boye ba memi yango po na bazo boma bandeko na biso baza ko yiba bango lisusu mbongo baza ko sala bango lisusu mabe ko yana ba biloko wana okomona tango mususu ebembe pe bakundi nano te mais baza na besoin balongole loko na bango wana po ebembe mususu kufi. Donc bazali ko calculer lelo soki bokundi te bakolongola cercueil ni loko wana mpo batika ngona mabele bakene ko pesa bato misusu bandeko tala esika oyo motema mabe eyaka
na oyo zali komona ndenge bino bolobaka foi ya mutu eyaka na koyoka foi ya mutu eyaka na makanisi na ye ndenge aza kokanisa mabe ke bato bakufa ebele mpo ateka motema mabe inconsciemment surtout na basali na nzambe oyo bayebi biblia lokola bapapa na biso don mpe bachancelier bandeko boyebi yango balobaka kindoki oza ndoki me oza inconscient oyebi te kozali na yango me oza nango biloko mosusu olobaka osalelaka yango me oyebi na yo te ti basali na nzambe ya solosolo bakoprie mpo na yo mpe okomona kindoki wana ekosila donc eza mpe lokola na bandeko baza na yango akolinga akende akuta baserke etekama nde azwa mbongo aya kolesa libota na ye me lobi eske akolinga etekama obi etekama te soki etekami te une semaine akozala nesengo o nzambe misala na ngezo kotambola bien te tika vraiment lobi na tekata 60 serke 60 wana batu koto bazali kolela yo mbongo wana ozali kolia bakamundele bantaba na basi ya ndumba po bandeko bakufi tala eza pe mwa pasi bandeko me toyaka awa po nakosolola mama na biso ani soko ozali koyoka biso tokende na mwa maloba suka soko ozali koyoka biso topesi maloba soki ozali te tomeka nanu koleka epe ya papa na biso okito merci papa okito soki ozali te na nzela toyeki epe ya papa na biso chancelier topesi maloba merci mingi DSV nalandi développement na yo ezalaki vraiment aussi bien nalandi pe papa Odon bon ndeka tozolobela awa biloko wana papa DSV omoni il faut toyeba aussi une chose modernité ezozala nayebi te fiat oyo kumbaka na kini ya oyo ezalaki na pont arrière soko omoni yango na poto ya papa DSV na ndimi te kolinga osomba so fiat wana okolinga basuspension baairbag bamakambo ebelebele pour dire que bandeko oyo bazwa likanisi ya osala catafalque wana d'une part eza likanisi moko ya bien mais malheureusement baprix nde sikoyo nde moto ezodefie toute concurrence nde mabe yango wana et puis complexe ya bandeko na biso ke soki tante eza te moi genre mpo na ntango akala papa DSV yo ebi yango très bien bandai kobimisa mbetu wana babimisa yango batie mowei après kokunda mowei fo bakebwaka mbetu wana tobanda omona yango parci parla na bafulu et tout donc c'est quelque chose ko simplifier les choses mais bazala bandeko bazosala yango nde bameka mpe kotala aussi pasi aux population azali na yango wana ndenge nazo encourager kozala bien mais soki kaka tozo kolobaka ino tosala mpona peut-être mbongo sans aussi tenir compte ya conjoncture oyo eza na mboka wana nde ezokende mpenza na libunga mingi bon mpona problème ya bato wana nde tozo koattribue bango bamort oyo problème kaka ezali ntango un état de droit ekozala oyo biso nyonso tozosepelaki un jour emona na Congo vraiment faut babeta aussi beaucoup trop c'était na prévention surtout ya maladie et puis sensibilisation c'est-à-dire qu'on prévenir batu na danger oyo kozala batu musu bazovanda bisika esengeli te bavanda catastrophe naturelle tango ekoya ekomi susu tokoya tozonga Hippolyte Kanambe mais makambo susu eza responsabilité aussi conscience à moto par exemple ozomona bayebise ke no kalamu eza awa kotonga awa te me moto wana santé te maye akufi donc nyonso soki un état de droit ezali il faut aussi frapper que mobeko lobi awa moto atonga te moto akotonga te lelo ya raya onatra wana très ko deraye bomi bato nyonso batongi bandaka kitoko wana mais comme il n'y a pas un état de droit chacun s'estime kaza na droit ya kosala tout ce qu'il veut surtout puissant wana et puis eloko moko ya dissuasion fo yala nde tolobeli makambo ya baarmée nga vraiment policier oyo abimaka keno nga na kena kanga moto tout ça eza bien mais moi moke kozala malamu so aza un peu dissuasif c'est-à-dire présence na ye ezobangisa bato ezalaka bien que bon tolobi infraction ezalaka kokanga mais soko ozobima kaka na décision fo nakanga moto donc babilo mosu elake bato aparke car
le temps peut-être à son moment rapide pour moutatika et à tester contravention. Ah, sur le temps à son migani peut-être moins contravention, ce qui compréhension ah bon à kotika, mais ce qui est la décision fa kanga, attends mon explication mon qui attend sous ces légatés. Problème il y a rigueur à la médicament, mon papa DSV médicaments a aussi poison. Mais ce qui tout mon développement où il y a marché à médicaments au salama, croisement des avenirs ou académique, tu comme avenir du commerce. Ils ont sonné paiement. Les médicaments ils ont exposé na moi ou essengeli na frigo. Ils ont na libanda wana ou essengeli ils ont libanda. Donc batia on a ba sac donc makambu ils ont vraiment na désordre. Ba meka un peu bon. Tant était un état de droit et kotapo, moi et ça batouana et ça parce que ba mo bazana ba non des personnes de non droit. Donc par là na aussi qui ça qui contrôle et qu'on a aussi utile que ba service de l'état net bando ka kala na chic penza ki ah lelo muta hygiène koya do ndako déjà bakati o manzaka père akati o coiffe couper ba régler chaussettes catch sac donc bozo banga muta hygiène koya na classe donc ceux qui ba contrôle wana so ezali tant un état de droit et cause bien sûr et ça abiso bien merci vraiment na baptême au bien que début zala qui oule. Mais moi je crois que tous croire que un jour mboka wana il faut zongi la valeur auto ebeliango. Donc koloba auto lobaka isa pas mbaté. Donc tous ko militer aussi que un jour mboka est bonga et puis mutunyo so à se retrouver à vivre d'une manière un peu décemment avec unité et puis avec dignité. C'est à ce moment-là tout le monde qu'est-ce qu'un homme noir est capable de faire quand il est dans la liberté. Donc, bande ko la biso tellement baza otage ya batuana, ozomona même pena ki bo moto ezosila. Donc moto azoteka likolo afulu retourner bo ana sa nini passe. Mais ce qui situation sociale les a amélioré, mutuana nano akobanga na ko ke ko tia étalage likolo afulu parce que il y a une loi ko s'opposer nano ke akene na fulu. Donc vraiment muké on a zaina ngwa loba. Tout ça toujours kolanda voilà nazong simano. Merci Tokei et puis Papa Nabiso JC Topesi Susumaloba. Ok, merci Papa DSV Ndongo Pesinga Maloba. Mais ma kamnania loba Papa chancelier déjà précédé ngalo bien presque nyonso. Mais ngalinga na loba Papa DSV ceux qui ozongisi makanisi moi sima na ba ane biso to bane ko kola na Congo. Mutu soka kufi babane ko kata ba mandala la mbila balili mutu ndeka papa chesera lobaki mais sikoyo place à matanga et comme ba place à ba feti voire même muto akufeli mutu ole boya pona bo compentir na malheur na ye bino boye foya mbabino yende face à la dépense donc pona sombela bino J donc na évité quoi donc ni babloka comme là tout ça donc acha bino à l'aise et pourtant yé muto akufeli omoni congolais alingaka kosa likambu annexé c'est-à-dire ko bebisa likambu parce que soki na lobby ndengona parce que so tali na bamboka ya barabe bagarda ba culture na bango mutu soka akufi bango bazana na besoin ba cercueil wana te bako kange na badra ndenge sera kala sera bakoko na biso ezalaka mutu soka akufi balingi na bitoko bake kokunda ye bacercueil wana eza babiloko mo eza importé to importango alors tellement congolais alingaka kobebisa likambu to importango epa mindela le to modifie yango sikoyo na ndenge na biso tokoma otya na bacercueil ya miziki na bacercueil eza na baforme baavion na bacercueil ekomi na baforme ya barenault ya baVW donc congolais alingi kobebisa makambo yango nomoni tokomi na basituation tokomi nango lelo na mboka donc nga na kozonga kaka ke kopesa bakonzi ya mboka wana système toza na système moko eza mafieux système wana mafieux yango nde mutu ebebisi mentalité ebebisi makambo nyonso ya mboka ndenge bango moko balobaka ke changement de mentalité mais papa changement de mentalité eyaka na nzala na libumu te na bamboka oyo tovandi wa mindele leta mutu azokoédike population oyebi ke soki na parke voiture na nga mabe
mbila tango akoya kopesa nga contravention. Donc yo moko zo kobanga ndenge papa chancelier uti kolobawa ke soko zo teka biloko esika mabe mbila moni akopesa contravention. Na bamboko eza ndenge wana l'état mutu zo ko éduquer population. Mais par contre biso na Congo bazo ko senga peuple a changer mentalité. Alors aussi longtemps que yé moko l'état a changé toute mentalité te. Ki moyibi nanu batiki te. Ni makambo ya bambe nini ya ba pompe funèbre ozoloba. Donc ni batiki yango nanu te. Alors c'est mieux to zongela siko culture na biso ndenge ezalaka kala mutu soko akufi balingi na bitoko baki kokunda ye. Okomona ndenge marché oyo ya ba pompe funèbre ndenge kokangama. Ekokangama papa. Ekokangama. Donc eza système moko kanambe. Ngala kolobaka ke kanambe na batune batie système wana en place. Ya ba pompe funèbre na ba catafal mutu akufi bino bozo senga pona ko louer so catafal wana $500. Akozwa ngo wapi? Sera kala mutu so akufi $50, ça suffit pona bakunda ye. Mais lelo komi mutu so akufi omona bazo ko benga yo $800. Kokunde bembe na kine koma $800, $600. Donc na ebité soki peut-être nga bakosanga mais ndenge na yo kaka en plus nga moko pe na salango. Donc ils ont des problèmes, il y a système. Donc système wana bandi na bakonzi papa et bandi na bakonzi ti na petit peuple. Donc ezelo moko tendeng na robake to ko dissocier kanambe na batu na ye na ba système wana. Système mafieux eza na Congo. Mutu moko wanga na ngwa te. Ndenge yo lobi wana que prière ya batu wana, prière eza nini? Prière eza te ndenge to sembela ka nzambe boyeke nzambe non. Prière bazo ba prière na sens ya souhait oyo eza na motema mutu kabimi nga na fabrikaki 15 cercueil na ngai nalingi 15 cercueil wana etambola siko souhait mutu wana eza nini ke lokola aza na mwasi aza na bana oyo azolesa siko souhait na ezali ke ba cercueil ne wana etambola. Donc raison pour laquelle omona bato ebele azali na pompe funèbre ne soit na kin. Alors, comme on a longoli pompe funèbre na kin, ake ko chango na Kivu. Ou bien soit ake ko chango na place moko ya monique, batu bakufa ke belé. C'est ça donc papa des vazo bake prière ya mutu. Ça lokola souhait ya mutu. Ozoma ninga balobaka na comptabilité que nini bit ya entreprise nyonso eza lucratif. Donc c'est-à-dire ekoti sa mbongo, ekoti sa bénéfice. Donc moi je pense pas que ba pompe funèbre eza na poto et kotaka mbongo ndenge moko na ba pompe funèbre eza na Congo. Non, ba pompe funèbre eza na Congo kotaka mbongo ebele. Donc yangwana moi je pense que c'est dans ce sens-là eza ndeka problème, il y a système pour ko boma système wana ko benga na bakanambe ba système o ba yeko kotela biso wana et bembe to eba ke zalaka esika ya mawa. Et bembe zalaka esika ya respect. Mais lelo ebembe komi lokola feti batu bakomi koya kolakisa dini babilamba koya kolakisa ba voiture donc ni bibembe koma place ba vedette okomono jibena wera il faut passer la négociation na bango bayokana devant cercueil ya Madilu. C'est la folie. Ozomono yanga babiloko nyonso twana faut ko boma yango papa kanambe mutazali responsable ya babiloko wana nyonso bakoti système. C'est la politique. C'est la politique papa DSV. Ba koti ba système wana nyonso pona ko distraire peuple. Yango no moni na batoyo nini ba propriétaire ya ba pompe funèbre wana ba komi ko kende ko yokana na ba médecin ba bomaka batu na CC. Ba bomaka batu na CC. Imaginez na kini ya lelo koma mutu abelika maladie ya pamba appendicite. Appendicite oyo na poto ba koma ko benda ngo na tonga. Ni babenja ona tonga me na kini pona appendicite mutu akufi mutu abeli mutu muki akufi donc na ba médecin o ba traiter ba tukuna na Congo ba yebi na bango kutu traitement bien te donc moi je pense que ils ont des systèmes système politique ezaka na makambo ebele obiso to ebité mais til que ça système mutu akoyi ko wanga na ngwa zate kanambe na batu na ye fo ba longwa
bakende bazonga soki na Rwanda soki wapi papa Chichi azwa mboka acha état de droit ndenge to vivra kawa na bamboka oyo ke place à matanga eza place à respect eza place ya kimia jamais eza place à kobunda jamais eza place à kolakisa bilamba jamais eza place à kolakisa ba voiture mais tel que mutu mwa kowangana te système mafieux ezali nga naza 100% na papa DSV système mafieux ezali et puis eza sur tous les plans eza na ba branche nyonso ya ba cercueil ya ba kisi médecin pensionné ni prescription azo ko recommander okende na pharmacie pona okende kozwa kisi ezali ndeko no kufi bazo ba ke gerbe de fleurs o mutu eza bien au moins comme ya ebana ki gerbe de fleurs o mutu eza bien na bato bangina okunda bato bakundi mutu ali bango batikala li babuki cercueil hein alors bazui le même cercueil bazongi sango susu na pompe funèbre ezali donc pona ko ba ke souhait mutu asala ka ba cercueil soit prière na ye docteur bango na sens wana ke ba cercueil netambola ezali soka moni bato bazokufa te ako changer ne musala ou bien ako changer millier ako luka place bato bazokufa ebele pona akene sala entreprise na ye. Merci et boto papa DSV na zonksi maloba. Merci et boto tokeye pa papa na biso okito to pesi maloba nde tokoleka epa mama ani. Oui, merci DSV na ndenge pesi nga maloba lisusu. Papa na biso jise vraiment nzamba pambola pour lobi vraiment nyonso yango wana pe mingi na kanisi we na zala na ngo kati na nga na monyo bimisi na sepeli mingi donc ezali kaka bongo bon. Merci papa na biso ezali kaka bongo po jise asilisi nyonso to ni lisusu ko bakisa soki ezali kaka bongo nini vraiment. Merci to leke papa na biso mama na biso mama ni ndeto suki no don mama ni to pesio maloba. Merci papa DSV. En tout cas, break ezali mwa mulai na banaoze la kama ya mona zaki ba convo explizinga. Papa DSV nga oloba. Omoni na ibande tango makota ki na zaki un peu le quoi moi sans position. Mettons ayo ki siko andeko na yo comprendre siko sujet na jusqu'au position. Papa DSV nga oloba bo. Oyebi ko ça la cercueil muto azana na au fait azana pompe funèbre. Na mutu oyo azana accompagné osa cigarette to mutu oyo ateka lungwila to ateka oto bengaka herbe ba matiti ya vert bimo boyebi codifié na mona différence na bango te na mutu oyo asala accompagné masanga bazana différence te bango nyonso bazana nemo bazosa business bazana objectif mo boy mais omoni mutu asali pompe funèbre na ye Togo va nous condamner de la théorie prière et les abattus pour quelque part que soit sali pompe funèbre en côté n'eni va au kundabat. Donc c'est important quelque part business soit il fait ça. Si koyo option wana lo ba mususu so mutuana na kanambi bazande moko. En tout cas va DSV là mais donc libo on a vraiment sur mon cœur je dirais que bazande moko ti. Pourquoi? Nako éclaircir en haut parce que mutualo sa business so quand il na quartier au pont funèbre ils ala raté il y a sali en haut pour ba kunda bato na ba honneur nyonso parce que faut pas bobosana ba cimetière ko kunda bato eza eloko moko pona ba chrétien bo bandimela nzambe eza biblique parce que le monde a même Jacob il fallait ba bongisele mabele il fallait ba bongisele cimetière moko a bien ti le ezala na Israël. Il a coup de place pour le tourisme, il fallait pas counder bien. Donc, dès qu'on a dans la pompe funèbre, na yo azo luka ba kunda bande nyonso na honneur nyonso. En tout cas, azo sa business, je ne pense pas que à fin d'arana azo semble que non, les lots vraiment batu ba kufa. Pour ce rassembler moi na ro kufa, comme ça je on va servir on a moi c'est to bana. Eza business, eza que non batu azo kufa na on peut batu ba kufa na on ka. Monsieur muta kufi, pour na prière peut-être des que non, batu ba kufi on a tika ba ya au somba ba matériel ba au somba cercle pananga mais je ne pense pas que mutana rozara mutima mabe assemble que no batu ba kufa je ne pense pas mais quand à ce que na el mususu na kanambe déjà mutana disconnecté bango déjà na kanambe surtout que na el mususu na kanamba zo salango d'une manière diabolique pour augmenter ba puissance na ye alors mutuana na mutuana sa business na ye bazali ndenge mon côté et je suis là je reste tout le monde changer point de vue dans et boto.
Merci mama na biso. Ndenge okomi na suka na banzi litoyo zui. Mais oyo lobaki balandaka ya liboso. Tokeye pe papa na biso don pambu to clôturer masolo. Merci. Merci DSV mission kitoko andeko nyonso. Bravo mama FBI. DSV nga na changer position te opposé nga makambo. Na ko clôturer boye. Je pense que tobimi na eloko moko bandeko bola na ndako ya liboye. Soki to se retrouver le na ba pomme funèbre ezali parce que na kati ya bato ba sala ba pomme funèbre wana basali ça veut dire que muto sa ba cercueil na kwa ya machine ya kimbate ki tanto za licencié tanto za na doctorat na ye o déjà ya a maîtriser mais ba diplôme nyonso wana musala ezate na Congo yango mutalobi bon soki na teki nguba ou bien na teki safu lobi ko pola na perdre mbongo na ngai vomena teka eloko ko pola te mais ozélande mutunde aya ko honorer yango basali système ya pompe funèbre pona ebomba nzoto na biso voilà eloko ngala koloba na bino ndenge papa na nga otai koloba lobi vraiment pompe funèbre na kini et na kwemo koboye mona longola keno na kivu mais c'est tout à fait normal ngana sala eloko na kwenya kingasani ezosimba te na moni ke koto yo ba pompe funèbre comme ebele na kokende pa ya bato yo nanu na kwenya ezate pona kunda bango soki mta oteke eloko na yo sa business il faut avoir stratégie c'est tout à fait normal donc péché moko na kati wana ezate papa mususa yelo ba bakunda bato na ba etoko mais moi je pense que papa JC soko mekelo kona na famille na yo ba ko beto mabe zo ça veut dire robima plus que ndoki comment maman abotinga monde za ko évoluer le to kona ba cercle ya lix na ke ndekunda mama wa abotinga tanto kuta kwa ko bumanga longolinga pe na zemi tanto pe na bimate na ko zongisa ba kunda ene itoko muto akomeka ngo muta liboso na famille na ye akolia frappe koleka kutu mende ba komona me kindoki na yo kindoko zyango pe na kimukolo boy après ya ko koma ebembe sika ya fête community ya matang comme ya fête mais bandeko avato kona ba takini kilti one bandina na biso to na poto OK ne pas muto akufeli ye muta servir yoji mikate fezala biso to ziango to kenda yanga na bango so batu ba condamné ba condamné ngate na na kenda kinite banana ya poto 15 ans yango ya mbumba tozo mata so mwa likolo muke na na kenda te bato babeta batu ba papa chancelier kala tanga ndako beta batu wana na bakanila kiyete akenda ka bango bata ko condamné pour bomba meyo ba mvoto ko mvoata soki mvoto ko mvoata bomba meyo ba stratégie wana okenda matanga azala propre ngaite voilà no bake ilo kwa comme na kini lilo oyo monde za ko évoluer pourquoi biso comme na sens akala ya ba 80 au binise mbetu na yo o la lelaka boleli nango mwana akufi na microbe bimi na balabala kaka même mbete zongi susu na kati ya ndako ya batu balaleli yango erible ko photo condamné eloko ekomi lelo ya ba catafalque ezali très bien mais to salela ngonde na thème na biso o desiva même biso lelo ko bake est-ce que prière wana ngezo buma batu non catafalque n'a rien à voir ou bien ceux qui bake ko luwa est-ce que muto asala cercueil atinda ki bilobo ngenda ko lata voix tu na place bibembe non beni ko bake biso ndeto zonga sikoyo na ko raisonner thème le même biso ni bandeko lokola nga mutu ba pesi ngai quand même moi honneur wana ya ko clôturer mission muto asala cercueil azando kité azape na péché te asali pe loko moko te Kanambe azali ennemi numéro 1 ya Congolais o aza Rwanda zo boma bato ya kolekisa milimo ya bato même 2000 ba avion boki ndenge kweyaka est-ce que y a voir bato bakufa na avion wana combien de bata cercueil ya Kingasani bateka pona koloba ke bato mi basaela ka kisi boy na boy non to solo bien bo comprendre wala sana pompe funèbre na ye salela ngo na ndenge ya bien sunga bandeko bakokufa o bakende quand même na ndako ya bien oyo pasala ona ndenge ya mabe ya kosala ba prière nzamba yo ka ne prière na yote parce que yemta sali bato o sana yo o passer tano inutile tika nzela wana nzamba lingi yango te po yo ka ne pe yote soko boma bato na kwela bina ko tsaba kisi ba kufa ba ko somba serre pa na yo yebango lobi serre na pe ko tola alors to combattre pour na Kanambe to meka ko focus makanisi na biso nyonso pa ya Kanambe alongwa enfin que ba o bazalaki ko saba serre na ba ko comme ebele
bazongela misala na bango to honore bango batapusu batika yango bazwa ba diplôme na bango bakende kosala place bakoki kosala. DSV nzamba pambolo pe bandeko tuto panza ba mpoke ba bonne nuit na bino, bye bye. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Five, 4, 3, 2, 1. Baba God, now your hand working. Every night, now your hand working. I say, you know easy. To the sing and the dance and the people they rejoice. My brother, my sister, only today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. No be lie, I say no be lie. No be everybody. Why sleep for night to wake up, see the light here. See the picture is right here. I know they enter for eye. Make you do your best here. Baba God go handle the rest here. Even if you no get money, they only they shake body. No need to get your body. If it no be God way, that's gonna be the dead body. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try him again, again and again and again. Cause you know easy, To the sing and the dance and the people they rejoice, My brother, my sister, only today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. I see my people on a good day. Nobody wake up for this world to suffer. Then a bad day.